ba pasteur PD, ba pasteur homosexuel, Roland Dalo homosexuel, Atoms, ozala ki no pa nani papa na yo molimo, ozo yembela nzambe, olandi makam homosexualité, na mwasino mindondo na mindondo Atoms, homosexuel, bota la même nzoto Atoms, ne lobili, ne tamboli, homosexuel, Roland Dalo homosexuel, Oyo Suso nani Joël Tatou homosexuel, Bosco Kindomba homosexuel. Etienne Tshisekedi dans le bageloka motuya peko kisama. Il dépêche à avoir pouvoir na makilate na bik pe azuya mona bik. Et le loka na bik diplomatie ayambo koma e utaka na mutu. Kaka na bik diplomatie il y a président Félix Antoine Tshisekedi 100%. Monsieur Vital Kamerhe le Rwandais Burundais. Utu akendaki na nation ya Israël. Akutani na ba parlementaire ya Israël. Motambwisi ya parlement Israël c'est monsieur Amir Basololi officiellement maintenant officieusement yebisi yeke yebisa mokonza mboka na bino ya Israël aza en très bon terme na président Trump Bochangai président ya Congo. Bela kibino hier likambo ya sortie médiatique na Namibie ya Rwandais touti qui n'a rien de congolais Hippolyte Kanambe. Na lobela kabino pe makambo ya Soriano Katumbi qui n'a rien de congolais bande kona biso ya Katanga baniko biyamba yamba kokomisa ye Katange Mubemba il n'est pas Mubemba. Kachobo c'est le village natal ya maman ya Katebe Katoto. Lelo na sabino mobomi mosusu Vital Kamerhe. Il n'a rien de congolais. Il n'est pas de Walungu. Papa na yaki kala na Kadeza. Message moko bandeko ya ba wazalendo batindelinga kuna na este. Toujours kuna na Bukavu. Na kotanga pona peuple congolais. Wazalendo dans la patrie, urgent, merci. Les militaires rwandais qui ont chanté d'avoir pris le contrôle de plusieurs villages à Walungu et à Mwenga ont subi une frappe historique que les rescapés n'oublieront jamais. Au monde entier, na 5 continents, mon kili mobimba bo s'abonner na Congo Dialogue. Info ya sûr. Et repesa ma solo. Dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi to sangana. Biso nyonso ba Congolais toza na monde entier, to s'abonner na Congo Dialogue Info. Esika nini bokomona mwana mwasi oyo na idéologie. Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino, défenseur de la patrie et du pouvoir du peuple, Oezali représenté par le président Félix Antoine Tshisekedi. Régime moyo pour la première fois dans l'histoire de la politique dans Mboka Nabiso, il y a un régime, il y a peuple. Peuple a poni, choix de Dieu, peuple andimi et apponi avec 73,34%, le président Félix Antoine Tshisekedi. Oyo lelo aza le premier citoyen congolais oyo banguna baza kokana koleka biso nyonso ezali président Félix Antoine Tshisekedi bakokoka ete pour c'est un choix de Dieu. Bande konanga na lebisaka bino situation ya este mutako sa bino teke Uvira eza na maboko na biso bana mboka Uvira. Ti lelo ba wazalendo ba encercler na FARDC ban cercle ville à Bukavu. Qu'est-ce qui se passe? Banguna ya Congo, ba M23, balati teni ya ba FARDC. Balobi soki bo koti na ville, biso toko boma. Ba tout filmer totini na communauté internationale. Et loko ya monde ba wazalendo, ba vandi, mais ba stratégie ya sikezali to kolobela mwate. Bakomona na kundo lupe na kuzu to récupérer ville na biso. Naza na message moko bandeko ya bawazalendo batindelinga kuna na este, toujours kuna na Bukavu, na kotanga pona peuple congolais.
Wazalendo dans la patrie, urgent, merci. Les militaires rwandais qui ont chanté d'avoir pris le contrôle de plusieurs villages à Walungu et à Mwenga ont subi une frappe historique que les rescapés n'oublieront jamais. Les villages Tubimbi en territoire de Walungu et les villages Mudumbwe, Kilungutwe, Kalama en territoire de Mwanga avaient tous passé sans résistance sous le contrôle des militaires rwandais la semaine passée, mais en réalité c'était une piège. Hier, mercredi le 5 et aujourd'hui, jeudi le 6 mars 2025, les Wazalendo ont encerclé ces villages. Plus de 2 bataillons de l'armée rwandaise ont été tous tués. Avec succès, les Wazalendo ont réussi à neutraliser ou bloquer les militaires rwandais qui étaient déjà aux portes de Mwenga. C'est 6 mars 2025, les affrontements ont fait rage lorsque les militaires rwandais voulaient faire leur entrée vers la cité stratégique de Mwenga. Les troupes du général Maesh et Foka Maïke ont coupé la liaison à partir de Tubimbi dans les territoires de Walungu. C'est ainsi qu'ils ont eu les frappes extraordinaires. Les fils du pays sont debout, tout va bien. Wana maloba botindelinga bolobaki nangai défenseur ya patrie, défenseur ya pouvoir ya peuple kobo sanate kokomisa maloboyo na mokili mobimba. Communauté internationale bayeba pe mokili mobimba eyeba bandeko na biso ba congolais bandeko nanga ba congolais banguna ya Congo bazotia biso mal à l'aise. Na lobela kibino hier likambo ya sortie médiatique na Namibie ya Rwandais touti qui n'a rien de congolais Hippolyte Kanambe. Na lobela kabino pe makambo ya Soriano Katumbi qui n'a rien de congolais. Bandeko na biso ya Katanga baniko biyamba yamba. Kokomisa ye Katange Mubemba, il n'est pas Mubemba. Kachobo c'est le village natal ya maman ya Katebe Katoto. Lelo na sabino mobomi mosusu Vital Kamerhe. Il n'a rien de congolais, il n'est pas de Walungu. Papa na yaki kala na Kadeza. Vital Kamerhe kindoki na yo e monani. Ba rapport nyonso président esi ayoki esi na komisi ponga mikolo oyo naza na nzela oyo nzamba fongolelinga kokomisela mokonza mboka ba rapport nyonso mena mosusu nazoloba wapo oyo Vital Kamerhe oyeba nazoloba po peuple ayoka to bandeko na ngai monsieur Vital Kamerhe le Rwandais burundais utu akendaki na nation ya Israël akutani na ba parlementaire ya Israël motambwisi ya parlement Israël c'est monsieur Amir Basololi officiellement maintenant officieusement yebisi yeke yebisa mokonza mboka na bino ya Israël aza en très bon terme na président Trump bochangai président ya Congo RDC alobi makambo ebele oyo ngasi na komisi na kokoloba wate po monoko nange ko bimisa maloba ya Kamerhe te pour c'était ndoki national te mais ndoki est traître parce que il n'est pas national, il n'est pas congolais. Donc batumi satoyo Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, tobakisi Azarias Ruberwa, tobakisi Moïse Nyarugabo, Edi Gambere baza batu oyo ba Congo et Sambwisi Bino et vous appartenez au passé. Vital Kamerhe ebisi mokonzi ya parlement Israël Amir yebisa mokonza mboka na bino bazali together na président Trump avant 2028 bokomisanga président. Lui ne rêve que d'être président. Joseph Kabila pe na kozonga bozowela ebonga oyo biso peuple to pesa président na pété. Papa Etienne Tshisekedi alobaki loka motuya pe kokisama idepesa kozwa pouvoir na makilate na bik pe azu yango na bik et lelo kaka na bik diplomatie ayambo koma eutaka na mutu
kaka na big diplomatie ya président Félix Antoine Tshisekedi 100%. Wow. Peuple congolais, Vital Kamerhe, qui appartient au passé. Nyonso ozali kosala, tozo laksango président, tozo komisango pa ya président, mosusu ezali ya kolobaka te. Vital Kamerhe okotikala ata na ndoto kolota ke na komi président e osala makate. Yote. Bozo wela ebonga o epesa meli binote. Papa na biso, papa Etienne Tshisekedi, premier docteur en droit. Aluka ki pe bonga wana, menza mende apesa ke bonga, azui mwana na ya pesi. Papa bomboko, maluka pe bonga wana. Patriarche Kizenga, aluka pe bonga wana, menza mende mutapesa ke bonga. Azui bokonzi apesi na président Félix. Alors, peuple congolais, bandeko ya INC, beaucoup de la liste, il y a des partis politiques qui sont dissoudre. Et c'est parti dissoudre parti politique, il peut perdre des partis politiques, il y a occupation, parti politique, il y a rébellion, RCD Goma, il y a Zaria Surubé, patron naïe Paul Kagame. Et c'est le ministre intérieur parti politique et l'on liste parti politique ya Congo INC et l'on liste parti politique ya Congo pour Kamerhe caméléon oyo sala eza yangote peuple congolais na ebité soki ba yebise ki bino na bandeko mosusu na base logistique eza na kankokolo base logistique. Et si tu bomba kabit et bibundeli ya mboka pour la base logistique bibundeli ya mboka ezaka na base logistique moto moko mobali amikomisi mwasi na bilamba azokende kotekaka babiloko nzokande espion batindie na Edi Kambere RCD Goma na Azaria Surubeo plan na bango ezalaki amona ndenga azoteka babiloko espionnage yango wana na lobaki na mokonzi mboka tozala na service ya espionnage et contre-espionnage moto wana koti na kopesa ba détail te po bazotuna ba mituna batala boye mwasi me batalie na bozini na miso ya service à renseignement azande mobali ase déguisé mwasi na bilamba tout ça ni ne fundaki na koloba wate plan na bango ezalaki ete base logistique ya kuneza na kankokolo obimi libanda moke bachango moto bibundeli ezika pona bango bakota na lobaki dernièrement bakota na mboka nini kaka na Congo na Maluku bakota na Maluku basala ko bakokai ko sala baboto la ville ya Kinshasa. Mais tala ndenge nzamba za ko confondre nzamba za ko confondre yo muto sambela ka nzamba ye ayoki kolela na yo nzambe amoni kolela na yo ko regrette te ngana sambela ka nzambe sa yoki amoni kolela na yo zala na kimia ndeko na ngai nzamba yoki kolela na bino amoni kolela na bino donc pesa nzambe merci Nzamba moni kolela na bino. Nzamba yano libiso. O baza ba chrétien né de nouveau. Pour la prière du juste a une grande efficacité. Mais la prière du méchant, c'est une abomination. Nzambe na lola ayoki kolela na bino. Kolela na biso. Bakozwa président Félix Antoine Tshisekedi. Atana ndikila. Moutonyo sa kumeka. Nzamba, le Dieu ne peut rien faire sans révéler à ses serviteurs les prophètes son secret. Et qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Tous en a quatre na makomi, pe na quatre na révélation. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bande konangai ba Congolais. Kamerhe ye wana na laksibino. Akutana gina président et assemblée. Il y a mboko Amir la Israël Barcelone Amir Peazi apesi Betanyau a commis yango pa ya
Trump njoka ne kamere so yebi ke bako yamba président Fachi secret pimi bande konangai lelo mokola jeudi na mboka oyo Bruxelles naza na Afrique du Sud bande ko kuna ba mindele ya bande ko nangate bande ko nangeza ezali yo patriote congolais ba mindele basangani na lingoma na bango ya Union Européenne na Bruxelles pour makambo na bango na basangana na Ukraine. Paul Kagame muselekete Paul Kagame atindi ba espion bakena na mabongisi wana na ba enveloppe ya kopesa batambwisi ya Union Européenne nzambe na bolingo na ye na kokota na detail te bate bozo kota na mabongisi oyo wapi ba badge na bino ezate bino banani ba Rwandais tuti nani atindi bino Paul Kagame bafuye na basaki bakuti mikanda bakuti na bambongo na koloba montante service ya intelligence secret Rwanda dans un service secret à un service secret, c'est-à-dire service espionnage na contre-espionnage ndenge na ye ko zongela pour la 3e fois au Congo. Il n'y a pas de service, il y a espionnage na contre-espionnage na zo senga na mokonzi ya mboka to sala yango service ya renseignement militaire yango nde ezali colonne vertébrale ami ya armée service espionnage et contre-espionnage na mboka yango nde ezali am ya république ya nation nyonso neti na Russie tozalaki na KGB etikala coquille vide Poutine asala VSR KGB etikala coquille vide asala oyaye service ya espionnage na contre-espionnage VSR. Je suis dans les services de renseignement et dans les services d'espionnage et contre-espionnage. Toyebi amuna malamu. Yango tos komi na tango na bandeko total tosala kana bango toyebisa mokonzi mboka tokomi prêt ya ko servir mboka. Tozo servir mboka, mais tolingi to servir onsko officiellement. Bon reconnaître biso. Ata soki to bozali banda mboka, bon reconnaître biso. To bana ko solo masolo na mokonzi mboka ye moko pour service ya renseignement ministre, c'est le ministre de l'Intérieur. Na bamboka nyonso. Service espionnage et contre-espionnage, bapesa un rapport na bango kaka na chef de l'État. Ezala na États-Unis, ezala na France, ezala na Russie. Na bikolo mususu. Yango biso to ye pona koluka to solo na mokonzi mboka. Mais lelo na ye ko yebisa bino ba pasteur oyo catholique atalisi lolenge na ye. 5 ans azolakisa biso ke ake na Goma, ake na Rwanda, ake Kigali, ake na nini na Kampala. 5 ans azolakisa biso bololenge na ye. Mais il y a des pasteurs au Congo, des églises que j'appelle mortes. Ce n'est pas les églises de réveil. Pasteur Albert Kankenza, pasteur Sonny Kafuta, Denis Lessi, il n'est même pas prophète. Denis Lessi, Ozui Ngalasi, Ozui Paulin Mouwa, Ozui Lambalamba, Kuna Nakatanga, Ozui Bosco Kindomba, Ozui Moïse Ekanga, Azalaki ne kosala pa Kabila na makamba 5 chantier akima balinge ba kangaye aza sikoyo na wapi na Dubai na États-Unis. Bao baza ko ibenga basali na nzambe oyo batie poto na église de réveil et comme église morte. Babundisi pasteur Dodo Kamba. Dodo Kamba, pasteur Dodo Kamba a telemeli catholique a lobeli bango vis-à-vis a telemeli église du Christ au Congo ECC a lobeli bango vis-à-vis a sali mayanga ni pona mboka na splanade de palais du peuple mais bakankenza église de réveil basangani na binzambi
Mais non, deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent. Bango nde bakenda ki kokuta na mokonzi. Le meya oyo mokonzi apesa ki bango. Denis les alinga longola chemise. Quand Kenzali alinga bunda alongola ki na montre. Même pasteur Ejiba akamwe bango. A pasteur Mukuna akamwe bango. Mukuna pas alaki na liste on atangi mena longoli ye parce que Mukuna a sosoli. Il a servi Joseph Kabila. Ce n'est que les imbéciles qui ne changent pas. À se retirer dans Joseph Kabila, à se retirer dans Olivier Lembe. Bon, bah, on a une renaissance. Même pasteur Mukuna na potopoto na bino wanate. Oh, ils ont l'église morte. Mais c'est le président bateau yobaza na service. Il y a Joseph Kabila. Les hypocrites. Oh, quand Kenzalbert, quand Kenzazo Sala, c'est de l'hypocrisie. Mon thème c'est Joseph Kabila. Pour ça, na bango que Joseph Kabila zonga. Soni kafuta le baki, mwana nanga molimo. Ngam na komisa ka ye président. Pour moto lo lengo ya kolinga président Félix Antoine Tshisekedi. Les choix de Dieu, jamais. Denis Lesi, azana mission ya ko distraire batu. Allo belaka fali, allo bakaboye, allo bakaboye. Tout ça pour nous distraire batu. Mais Denis Lesi, c'est battu à Joseph Kabila. Obakisi Roland Dalo. Batu wana na Bosco Kindomba. Batu bazali na makanisi na bango. Na mitema na bango. Joseph Azonga. Mais Joseph Asalaka 18 ans na Congo. 2001, tina l'élection oyo le kaka. Oyo teme oyo wa Ishua ki achaki motonaye Shadari. Joseph a bomi armé. Brassage, il y a RCD Goma. Brassage, il y a CNDP. Brassage, il y a M23. Basoda, il y a ex-phase nyonso. Atindi ba on a retraite. Bas société, ba entreprise, il y a l'État. A bomi yango, a sali, a parallèle, a comité na libongo na ye. Na mboka nyonso a Congo, Joseph Kabila, azali na ba ferme. Deutéronome, botanga yango. Moupayakou kozala président de la République ité. Mais Albert Kankenza, hypocrite. Soni Kafuta, hypocrite. Denis Lesi, hypocrite. Ba hypocrite. Ozungalasi, hypocrite. Paulin Mwewa, soi-disant cousin ya Moïse Katumbi, juif. Zambia, hypocrite. Lamba Lamba, hypocrite. Moïse Ekanga, hypocrite. Jean Bosco Kindomba, hypocrite. Ce sont des pasteurs kabylistes. Na Roland Dalo. Oyazali, Kolinga Nanga, Kosolakana Nanga, Butu Moi. Ba pasteur oyo bazali ba hypocrite. Kati na bango, ba susu ba koma ba homosexuel. Lokola na ebisaki binolobi. Roland Dalo aza homosexuel, a sangisanzoto na secrétaire na ye, abane ko sangisanzoto na Atoms, pour moneki mwasi Atoms abela ki akondi, lelo akimi ake na Canada. Roland Dalo azali oyo to bengi homosexuel. Na oyo aza prophète na limete, azalaki na église na mboko oyo, kuna na mboka na province na biso na Katanga. Joël Tatou, deux fois. Homosexuel. Baki kusimba na bakisi. Babosani ke bateka mosali na nzambe ya solo archevêque Coutinota Matele Magalobi. La République est en danger. Sauvons les Congo. Boteka archevêque Bozwanini. Bozwanini. Bobundisi Dodo Kamba. Po azalaki sembo. Bobundisi Dodo Kamba. Pour télémela l'église catholique. Bobundisi pasteur Dodo Kamba pour télémela l'église SCC. Mais na pesi nzambe merci. Na kumisi nzambe pe na netolie pour azali pasteur Yamayele. A sosoli albino communauté unie du réveil. Communauté unie du réveil. CIR. Il y a un sigle. Et ça la personnalité juridique. Moto yo mokonza mboka. Nakopesa mokonza mboka toli. Communauté unie de réveil. Plateforme avec église
charismatique Yangowana. Le père des églises de réveil, c'est l'archevêque Coutinho. Azo reconnaître l'église de réveil au Kankenza. Nabino Bosalité. Vous êtes des ikabod. Vous êtes des sous nelo comme côté. D'autres pasteurs de Dokamba. Il y a un président de la communauté unie de réveil. À quelle esplanade à palais du peuple. Pour Azana ayebi liloba. Azana révélation. Nakoko sangana na bangunza te. Nakoko sangana na binzambi te. Pour Yesu alobi na mukanda na Jacques. Vous priez. Vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Kobonde la mabezanine. Aux yeux catholiques, aux yeux protestants, aux yeux soi-disant église morte, église morte, on a bino, bozo benga réveil, bosangani na bangunza, bobandi ko bonde la nzamba ko kabinote, bomba prophète yabal. Lelo pour Moussa nzamba zo bonde la, kati na solo, c'est Dodo Kamba, loko la prophète Eli. Longonia homme de Dieu. Toyebani na yo, kala, tant nazali na salongo, yope na salongo, église na salongo, na yo ki église commune alimité. Moto ko simba yo azalite. Président ayoka kabiso. Président ayoka kabiso. Mais c'est le président benga communauté unie de réveil. Au sangis et communauté. Lisanga. Oye bazana uni na esprit. Uni. On a besoin ensemble. Être ensemble, cela ne signifie pas être unis. Pasteur Bangunza Basiliki va critiquer pasteur Dodo Kamba. Mais non, il a raison. Bino bomsu bosambe la gono du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bozobele la koko. Bozobele la bozana batna bino ba messe de requiem. Dodo Kamba zosambe la en esprit et en vérité. Nayebi indenga banda makambo nzambe. Na sali plus de 30 ans na lemba. Église ezalaki na lemba. Na lubef numéro 15 pe na lubef numéro 20. Na yebi dodo na salongo to kutana to bandeko solola. Azali parvenité. C'est un homme de Dieu, monsieur le président. J'ai des témoignages pour monsieur le pasteur Dodo Kamba. Na yebi bandeli na ye. Ndenge bazalaka na karonge kuna na lemba. Na bandeko mususu. Ndenge ba bimi nzamba za ko utiliser ye. Monsieur le président, avec tous les respects patriotiques, c'est grâce à pasteur Dodo Kamba, à Soukisi, et ba catholique, à Soukisi ba SSC. Mais ba église mortoyo, bazala corrompu na nchole. Bien on ba bundisa ki pasteur Dodo Kamba. Ba telemela ki à cause de l'avidité na bango, mutema mabe quand kenzana mutema mabe koleka Weranson. Pona ibi Weranson madame. Sonika futa zana mutema mabe koleka musicien yonani Petio yonani oui Petio ya Montfléry nani Petio Montfléry comment dit son nani Petio dans Montfléry Antoine oui Kofi Olomide ba pasteur impidique ba pasteur boza deux fois bokamati bozui église dormante église morte non. Seule communauté unie de réveil, c'est des pasteurs Dodo Kamba. Asali lo sambo na esplanade à palais du peuple. Nzamba yo kaka lo sambo nyosote. Le banzambe lobi la prière du juste a une grande efficacité. Mais la prière du méchant, il y a Albert Kankenza, il y a Soni Kafuta, il y a Moïse, Yazalaki pa Bosco Kindomba, ça peut kaka tilelo. Nzamba yo kaka lo sambo na binote. Toi, ce que tu fais là, Denis Lessin, non, vous êtes des pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Seule prière au Nzamba y a pécheur, c'est qu'on se repentir, on se convertir. Mais vous dites que vous êtes des pasteurs, mais vous vivez dans les débauches. Sonika Fouta a divorcé 3 fois. Kankenza 2 fois. Bosco Kindomba a divorcé. Bovani na 4 na masumu. Pole Moa na Katanga. Kolobate lamba oyebi liwa ya Albert Kankenza. Donc ba pasteur monsieur le président avec tous les respects patriotiques ba bongi okutana bangote na kosenga na yo okutana Dodo Kamba communauté unie de réveil. C'est un homme ouin, un homme oyazana écoute ya Molimo Santo
Saint-Esprit Lobelakaye, Saint-Esprit Talisakaye, Saint-Esprit Kambakaye, c'est le pasteur de Dokamba. Je n'ai pas son numéro. Mais na miso mulimo, j'ai compris que vous bino bakan kenza. Dio kan kenzo zaki ami a Sony Kafuta boka bonet. Kan kenza okoma ennemi juré à Sony Kafuta. Mais yo kan kenza na Sony Kafuta, na Ngalasi, na Denilesi, ne boteka archevêque Coutinho, besoin nini ya koteka ndeko na bino. Alonga na kosenga na monsieur le président. Ba pasteur ozomona lokola Roland Dalo, aza homosexuel. Joël Tatou, homosexuel. Atoms, homosexuel. Jean Bosco Kindomba, homosexuel. Moïse, Moussa Lanzame, Morazana Moïse, Azalake pas Joseph Kabila, homosexuel. C'est ça. Quand Kenza, Banani, Kosko Babenga Kango, prophétie à l'Okuta, miracle à l'Okuta, na Susona, Yazana Limité, wana. Foule la kisi bonzambete abimisaka ba Thomson Nanzoto Muto Mukalombo. Non, monsieur le président, moi je vous demande, à ma qualité de prophète surnaturel, de faire confiance au pasteur de Dokamba. Na tango, ce n'est pas n'importe qui a kobonde la bonamboka. En dehors du pasteur de Dokamba, tout ça, le pasteur Mosali na Nzambe papa mulimo ya Kiziamina azali wana kokobondela okokosala kosolola naye apôtre Tambulukoki okokosolola naye et patriarche de patriarche papa Kelani 100 ans azawana ba patriarche bazalaka misato Aidi Nabala pasteur Vernon pasteur Nkelani bangonde balobi bazuibo bonzambe ba pese pa ya archevêque Coutinho babi mwana yeyo o nzambe alobeli bango Aidi Nabala alobi nzambe alobelinga c'est archevêque Coutinho Vernon alobi nzambe alobelinga c'est archevêque Coutinho papa Kelani alobaka ngo mikolo nyonso nzambe alobelinga c'est archevêque Coutinho le père des églises de réveil atala musika okoko benga pa archevêque Coutinho akoyebisa yo. Pour l'État Limboka. Ce n'est pas n'importe qui peut prier pour la nation. Na Kinshasa, tous en communauté unie, il y a réveil avec Dodo Kamba. Oko benga be pasteur Tambulukoki. Na mosi oko solo lipe. Na mosali na Nzambe archevêque Coutinho Fernando. Peuple congolais boké bana ba pasteur mingi, ba komi na bango na ba kisi, ba komi na bango ba homosexuel. Comme na bango ba pédophilie baza ba hypocrite bokeba kobanda première ri tina 18e ri sokoza na besoin ko sambela kende pa pasteur de Dokamba les restes bana nzambe te na zongeli kobanda première ri tina 18e ri bolanda fulte nzamba zate doctrine à lokuta. Les femmes, mercredi, qui n'a pas la banane. On est la doctrine. C'est avant la croix, ce n'est pas après la croix. L'évangile, c'est la croix, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Comme Matanaïna, effusion à Molimo Santo. Et c'est pas de Dokamba. Première ri, tina, na 18e, église de Zaka Mogo, et pas de Dokamba. Sacerdoce royal. Bako nous sommes batikali bana sacerdoce lévitique. Bazo komemambilo ba mikumba ezangatina. Ba condamnation, ba réclamation, ba limitation. Non. Christ a tout accompli. Et pasteur Dodo Kamba, je vous encourage. Pasteur Dodo Kamba Ozaya Nzambe, je vous encourage. Ba pasteur o bazana be mangomba na bango. Bokende bo sangana na communauté unie de réveil. Wanezali église morte. Ce n'est pas église de réveil. Bande kona nzambe ngaza, bande kona ngakati na Yesu. Je suis le fils spirituel de l'archevêque Coutinho. 2003, la République est en danger. Sauvons le Congo. J'ai un père spirituel. Alors, Denis Lessi, Kankenza, Sony Kafuta,
boyoki soni église morte na bolingo na nzambe mon président Papa Nkelani Azali c'était un des grands patriarches Tambuluko qui Azali le pasteur Todo Kamba communauté unie de réveil Azali koyambara bango te eza obligatoire te écuménisme ce n'est pas l'évangile c'est diabolique et satanique écuménisme c'est diabolique et satanique pour lelo na suki boyeba ke farde sa sala musala na ye et na koyebisa monsieur le président tokosenga na yo suivi ezala na $500 ya prime ya basoda ba na front neti na Kalemi batu bazwi yango te bandeko na biso basolda balongwaki Bukavu Uvira baye na Kalemi commandant région militaire azwi bango en charge te donc yango toyokobisa mokonzi mboka atala likambo malamu okopesa mitindo bamusu bakamati misolo wana ekoma ya bango peuple congolais na bolingo na nzambe tomonani lobi église nyonso eza église ya okende te ata baza 5000 membres catholique et l'équipe église nyonso na biso na ekisa ya réveil na banombre ya bato mais catholique c'est le diable marque de la bête 666 baza na kati ya pédophilie baza na kati na homosexuel baza ba homosexuel et le pasteur Dodo Kamba zotelemela écuménisme c'est la parole de Dieu bozala nangele bozala prudent soki ozalaka na limité oza pe to na bon marché oza pe na Gombe soko po ozali église ezali ya papa na biso archevêque Coutinho le père des églises de réveil eza na ngiringiri na bandeko nanga na Niangara soko moni kuna te kende et pas Dodo Kamba bibino boza na limité boza na njili boza na yolo boza na matonge boza na kasavubu kende na sacerdoce royal et kangami na cadastre na limité sika wana église na ezali communauté unie de réveil yango nde oyo biso totikali na yango na Kinshasa église morte communauté église morte ya bakankenza yango te ejiba ba condition na buzoba osangani kovana na ba malfaiteur spirituel ba criminel spirituel ba sanguinaire spirituel ba terroriste spirituel batuana balingi na baonga Joseph Kabila akozonga kate atana ndoto akozonga kate na otangela bino passage biblique moko bino ba criminel spirituel yambona silisa na memi bino na mokanda na Biblia oyo bozo vivre yangoyo nzamba yebisi bino alobina pesa bino parole de prophétie oyo na mokanda na Malachie chapitre 2 verset 2 si vous n'écoutez pas si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom dit l'Éternel des armées j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions oui je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences. Il a déjà détruit. Je vous jeterai des excréments au visage. Quand Kenza, Sonika Fouda, Denis Lessi. Les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Malachie chapitre 2 verset 2. Tosuki wana. Toza ilongo na mokonzi mboka président Félix Antoine Tshisekedi. Toza ilongo na communauté unie de réveil à pasteur Dodo Kamba Nzamba Zanayo. Nangola Nzambe tokutani lobi. Ma pasteur PD. Ma pasteur homosexuel. Roland Dalo homosexuel. Atoms. Ozala ki no pa nani papa na yo molimo. Ozo yembela Nzambe. Olandi makam homosexualité. Na mwasino mindondo na mindondo Atoms. Homosexuel. Bota la même inzota Atoms ne lobili ne tamboli. Homosexuel. Roland Dalo homosexuel. Oyo Suso nani Joël Tatu homosexuel. Bosco Kindomba homosexuel. Tokutani lobila.
na culture oye na société basociété ebele boyokana eza te tokóma na bafoye ndenge moko papa na mama dialogue eza te ekóma lobi mwana abimi faser akimi ndako mwana akomi na balabala mwana komolala na wenze mpo nini dialogue eza te na bafoye omoni lelo mindele basanganaki basali ero mbongo ekomi makasi mpo na dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux te